Coucou, salut à tous les beauté love, salut à tout le monde, félicitations Tata Mimi. Balobi Tata Mimi bientôt là azoko maluko la Madame Coquette. Good news. Wana babengango good news. Tata Mimi azobala. Oh tozomona bongo ezali préparation ya libala ya Tata Mimi. Tata Mimi azobala bongo nani? Azobala bongo Kinunu Montana. Oh my god. Hey! Balobi libala ya Tata Mimi ekozala kitoko mingi. Félicitations Tata Mimi. En tout cas biso tolingi ba comédien babala. Vraiment biso tolingi nde boye ba comédien bazo bala bazo kende kaka moko boyende ezalaka. Balobi boyende ezalaka. Donc bravo Tata Mimi. Félicitations vraiment wana tomoni répétition ndenge ezokende. Restez branchés chez Irsi Botelo TV si c'est la première fois que vous tombez dans la vidéo na biso. En tout cas, abonnez-vous pour rien rater. Donc, vous s'abonner pour vous rater et l'autre mon côté. Donc, libala et Tata Mimi, tokole ki se yango kaka awa lolenge to lekisa ki ya Mama Coquette sasa tokole ki sa pe ya Tata Mimi balobi ekoyinda kalate. Wana tozomona bongo Tata Mimi azobuka loketo na répétition ya libala na ye. Voilà. Fille de ouf. Voilà. Toke nango. Pa. Bande konanga ezakesengo komona comédienne munene Okola Mimi Kabongo azobala. Donc eza vraiment esengo komona comédienne munene lokola Mimi Kabongo balobi libala ekipaka nango acheté. Alors ce qui ka nzamba localisé libala leki ka nanzela na yo obala na yo Tata Mimi azalaki na ye patiente donc patiente qui na ye et lelo to moni Tata Mimi libala est localisé ye na ngambu na ye to mona ki ngo lokwa ba ventir ba tumsu ba ki ya modero ya modero te kinunu te lelo to moni yango Mimi Kabongo azobala montana kinunu to moni libala ya Mimi Kabongo to moni ba préparation nango ndenge ezokende. Donc ekozala vraiment somo po balobi somo nde mboka ya Mimi Kabongo. Pona nga na kopesa vraiment ba félicitations na Mimi Kabongo po aza fi moko aza na courageuse. Aza fi moko o baninga baseka Mimi Kabongo batiola vraiment batiola Mimi Kabongo to monaka télé réalité Mimi Kabongo o babimela ka ye brisque to monaka eloko nini elekaka na télé réalité wana ya kala ezaki penza kala wana Mimi Kabongo azana na vi moko boenano mais likona ngonzamba tombola to koma mona Tata Mimi lolenge akoma lelo tolali tolamuki tomoni news ya kitoko sango oye matisa biso mafuta boyo kyangwe lobi nango ya betokos veut dire sango ya Mimi e matisa biso mafuta. Donc olala kolamuka tomoni Mimi Kabongo azobala. Alors, fête ya Mimi Kabongo ekozala wapi? Fête ya Mimi Kabongo eza mukolo nini? Remise ya dot eza na mois nini? Alors, ce que lingo yeba information nyonso wana, abonnez-vous chez Irsi Botelo TV pour toko yela bino nyonso awa. Donc, cliquez sur la cloche de notification pour rien rater. Donc, pour rater et l'autre mon côté chez Irsi Botelo TV et sengeli na yo. O cliquez na cloche ya notification pour tangu tozo yana information pour na Tata Mimi et comme la yo directement na téléphone to ordinateur to TV na yo. En tout cas, félicitations Mimi Kabongo. Mimi Kabongo azana bana na ye. Azana bana na ye, azana 3 filles si je me trompe pas, 3 taux de filles. Azana bana na ye kande baloba libala ezaka na retate to mwana ba TikTok koko kutu mukolo koko moko ya 72 ans abalaki na TikTok to monaki. Yes, libala ezana retard mon côté. Alors bino bato bo seka Tata Mimi, bino bato bo loba pona Tata Mimi na yeka kopesa bino information o ba bengi bongo na anglais good news. Yes, information ki Tata Mimi azobala. Donc information malamu sangwa malamu Tata Mimi azobala
kaka mikolo ezoia. Donc na 2023 oyo to préciser moite to lobi moite mais na 2023 oyo biso nyonso toyeba ke comédienne na biso o asekisaka biso, comédienne na biso o asepelisaka biso na kombo ya Tata Mimi Kabongo azobala. Mimi Kabongo azobala. Nzambe soka pamboli esengeli to ya pe to loba to monaki Coquette Sasa to finga ki to loba ki esengela ki to loba concernant Coquette Sasa et to monaki nzamba ucho pambola Coquette Sasa na libala vedi mobile na ya kala. Pona Mimi Kabongo pe to yoka na biso bwaka Montana to yoka ngodo mobile ne pe ya kala. Yango wana ayeko bala donc avo bala officiellement. Donc Tata Mimi azola talo pete na mosapi kanda loba na biso ke na ola talo pete bientôt nga pe na okoma madame Kinganzi. Donc to moni lelo Tata Mimi azobala o eza répétition ya libala na ye. Ba osa la répétition kande ba okota kande to mona ki Tata Ifoku ayaki kosela biso répétition awa ndenge pete ko mona Tata Mimi na benga ke Tata Mimi poza tantinya bana. Kitoko aza tantinya bana yango na benga bango toujours batata. Ndenge tomonaki ya mama Coquette Sasa elekaki kitoko mingi toko souhaiter pe libala ya Tata Mimi elekape kitoko mingi. Vraiment félicitations Mimi Kabongo, oza vraiment exemple à suivre. Donc oza vraiment exemple munene pona batu mususu bato bacholaki yo balobaki pona yo bayebaki fin na yo te. Donc mutu na vie bacholaka mutu te. Mutu bacholaka mutu te, surtout soza mwasi yo kanisi ke te libala ko localiser te. Tata Mimi yo libala localiser ata bo finga ata boloba pona age na ata boloba loba mais yo libala localiser. Donc suka aolala na mbeto libala aokota pena libala yes akoma pena donc na lit conjugale Izarabon yes Tata Mimi azokoma mwasa libala. Yango wana information Irsi Beauté la TV ayela kibino kaka nde topanzaka sango toyaki kopanza sango pona Tata Mimi Kabongo. Alors si c'est la première fois que vous tombez na chaîne Nabiso, abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos vidéos. Que le Seigneur vous bénisse. Bobo Sanaba GMT, bisous, bye.